Jésus-Christ et accompagné président Félix Tshisekedi na état de droit. N'a pas problème yon soto, y'a peuple congolais tous ali nango. To changer mentalité, tout y'a pas division pembeni, to boy tribalisme. Il faut de renforcer solidarité nationale. Biso manque ya patriotisme. Président Félix Tshisekedi du peuple congolais tozali ba témoin. Bengo simboka neta chaotique biso topesi yo confiance. Misala na yo emonani ozali na susi ya kobongisa mboka. Mabe ya ba président baleka va ete ya biposa ya peuple. Eloko ekokotela yo koleka mosala ezali te boya ba flatter. Peuple azozela ya mingi epana yo. Ba prophète de malheur, ba politicien Jida. Ata Félix azalaki président te, Congo ekozala balkanisé te. Le peuple d'abord elingi koloba mokonzi nyonso tu ya mboka. Avant alia, il fonde aduna. Soki peuple déjà esi aliaki. Rétroviseur na yo nde pasi ya peuple congolais. Favoritisme ezala te, compétence ne mérite président Félix. Président, Bible lobby, soki loboko nezotindo na mabe kata yango. Bokonza président Félix Tshisekedi ezali aba règlement de compte te ezande ya kosangisa peuple congolais na unité nationale. Toboyi tribalisme totonga Congo ou pose la priorité na mosala de lutter contre la corruption beko éradiquer antivala. Ata Yesu apanzaki wenze. Bokonza président Félix Tshisekedi ezali aba règlement de compte te ezande ya kosangisa peuple congolais na unité nationale. Toboyi tribalisme totonga Congo ou pose la priorité na mosala de lutter contre la corruption beko éradiquer antivala. Président Félix peuple aponi yo yoka priorité na biso peuple congolais bongisa vie sociale tokoma kolia malamu zamba sunga yo takimia na este sekwisa pédication kurana mai ebonga sala banzela sika bongisa transport nzambe pambola yo président Félix Tshisekedi ndenge yo te classe ofele tozana kondima okotya soin médicaux mpe ofele président kitisa douane créer ba emploi ebenga na chômage ba fonctionnaire bafutama malamu biso peuple toza sima ba action na yo tout surtout na lutte oyo lance ya pauvreté pe agriculture n'élevage neza clé. Président Félix Tshisekedi sala armée ya makasi pona ekolo et sécuriser population pe pona pour protéger ba richesse nyonso tu ya mboka pona convoitiza ba paya. Bravo FARDC. Tolingi justice ezala indépendante netre lokola bavra libitre justice net etombolaka mboka. Tolingi redistribution ya ba richesse esalema équitablement. Cible na biso eza toganye pauvreté na misère toboyi bitumba oyo ezongisaka mboka nde nsima. Réconcilie-nous oyo eza ntango ya union ya congolais nyonso moto na moto aya na mayele na ye mpona koreconstruire mboka koreleve défi oyo toza nango ya développement ya Congo. Président Félix, Congo eza pays laïque, nzambe aza laïque te. Bokonza président Félix Tshisekedi ezali aba règlement de compte te justice des à l'indépendance et ça
babele tikala inachevé. Obstacle monene ezalaki nde problème à langue. Kasi ba européen ba réussir yango malgré ba différence ya balangue na bango. Baboma ba souveraineté na bango nyonso basangana po bakoma lisusu makasi. RDC kutu tozoluka nde développement tokabwana susu tozwe ba gravité ya conséquence to marchande te unité na bintérêt personnel to cédé te na manipulation ya balkanisation. Le peuple congolais tokeba na lokuta makasi ya bapaya oyo baplanifia utakala destruction na complicité ya motema mabe ya bandeko na biso misusu ba congolais. Président Félix eza na ba décisions impopulaires mais ça nécessaire. Bokonza président Félix Tshisekedi ezali ba règlement de compte te justice eza l'indépendance ezala mosala nango ndenge lokobane toboya unité totonga Congo ou prospère priorité na mosala de lutter contre la corruption beko éradiquer antivala Congo etondi bato ya maele me ya confiance mukie. Président Félix zala vigilant prudent na ba collaborateur na yo. Complaisance ezala te na ba collaborateur na yo bamisusu babizaka na confiance à chef. Quelle que soit volonté oza nango ya kobongisa mboka soki suivi eza te na bokonzi na yo basusu bakoki kotrahir yo président. Peuple ebi bango ta ebi yo nde mokonzi ya mboka bameme inane ya pamba facha zwi pouvoir asali makambo ya minene oyo nanu tomona te na bambula ebele eleki na Congo RDC. Armée oyo etonda batretre jamais elongaka etumbata mokeye biso tuto ebi yango. Société oyo etonda miyibi jamais ekolaka objectif nde kweya. Président Félix eo kozala tendre te o surtout na entourage na gouvernement ta rigueur po bazala exemplaire. Mobeko ya mboka kopemisa te o mobeko ya mboka koponelango bilongi te po tozongisa mboka na nzela. Babomi nyonso ya mboka basi balati poswa meme bedongolo miso basili nanu te ekenge toyebi bango bilongi na bango nyonso tu bapota bazokisa peuple nanu esili te pe kosila te. Motema mabe na biso moko bakongole nde bebisi mboka totika kovivre lokola toza na transit to changer mentalité na biso peuple congolais pasi ya bambula ebele akosilisango ndenge nini na mokolo moko bana ya Congo. Ata Moïse azalaki na nzete ya miracle kasi aliberaki bana Israel mokolo moko te esengaki procédure totikela ye tango. Bokonza président Félix Tshisekedi ezali ba règlement de compte te ezande ya kosangisa peuple congolais na unité nationale. Toboyi tribalisme totonga Congo ou prospère priorité na mosala de lutter contre la corruption beko éradiquer antivala. Bokonza président Félix Tshisekedi ezali ba règlement de compte te justice eza l'indépendance ezala mosala nango ndenge lokobane toboya unité totonga Congo ou prospère priorité na mosala de lutter contre la corruption beko éradiquer antivala. Président Félix Tshisekedi aza meilleur ya moment oyo nzamba tie pona Congo.
nyonso toyebisi ye to torapele ayebi tozala lelo biso banso nsima na ye ona kotelemela banguna nyonso ya Kongo. développement ya mboka eza na autosuffisance alimentaire. Biloko oyo toza kolia soki tozoproduire yango biso moko te tokozalaka toujours baumbu ya bato, tokoki koexiste te mpo na mboka songolo. Tomesana na culture na biso kointervenir toujours na baurgence me toantisipaka makambo. Justice ya mboka na bamagistrat biso peuple toza lisu ya mokonzi, toza kotalela bino bosala mosala na bino. État de droit esambisa Chirac na Sarkozy. Président Félix zala président oyo peuple azobanga ke oyo peuple azolinga. Zala très prudent na alliance na coalition cash na FCC. Salela constitution yango mibeko likonzi enoba alliance pona ba intérêt ya ba individu. Le peuple d'abord, c'est la justice qui élève une nation.